koyeba musala esala kelengi bondi melangai esengeli koyeba ke na occasion ya 4e édition trophée Mwasi ya Talo organisé par ONGD SD magistral et ainsi Kawapi la journaliste influenceuse et femme entrepreneur congolaise Sarah Tola azwa ki bongo diplôme d'excellence. Kasi botu na ngazalaki pona nini pona ba émission kitoko oyo asalaka na ko respecter déontologie éthique kaka ndenge zalaka notamment émission histoire vraie pe les sous émission parlant du business. Kasi tango azwaki trophée oyo Sarah Tola a dédié ki yango na basi nyonso ya Congo. Nazalaki sélectionné lokola Mwasi ya Talo na média en ligne. Je suis la seule chroniqueuse oyo va remettre la mérite na trophée. Donc ça montre que même si on est dans le bêtise, même si on est dans les clashs, même si on est dans le buzz, mais il faut tous à la rappeler un côté positif na biso moko oyo peut-être ekoki kosunga yo lobito ekoki ko faire représenter quelque part au vandana ba grande personne avec les grandes dames de na vanda ile donc bokanisi esili tiens lokola azalaka na fondation ezali koporter kombo na ye Sarah Tola mokolo ya dimanche 25 décembre 2022 akendaki bongo ko fêter Noël na ba orphelin oyo bazalaka bongo na orphelinat amema situé na quartier 7 de commune ya Njili esika wapi mama ya bolingo ya motema malamu Sarah Tola abinaki aliaki pe apasaki ba moma kitoko elongo na bana oyo ba parents na bango batika bokili ya se kasi muta kopesa bango affection azalaka te basepeli ko fêter na mama ambiance ezalaki ya kosakana te kasi bobosana te ke année passée Sarah Tola elongo na fondation na mobimba babimisaka bongo quelques mama na ba hôpitaux nyonso wana na susi kaka ya kosunga pe kosalisa Sarah Tola walai ndimelanga ke oza ya Nzambe mapamoli na nzela na yo basi ya boye nde Kongo za na ngoposa pour na développement ke yo